Kabila fils travaillait aussi avec des Rwandais, mais dans coucou. Est-ce qu'il fallait les pouvoirs au côté de Macron, la République démocratique du Congo? Kabila fils travaillait aussi avec des Rwandais, mais dans coucou. Macron a répondu que ce n'est pas la France qui m'appelle à Est. Alors qu'est-ce que Macron est venu faire ici dans la République démocratique? N'a évité l'époque à Kabila fils Boye Bisangai, Kagame. Tout le temps, Moussé Laura Désiré Kabila, Kagame a tambola la tapis à la République démocratique du Congo combien de fois? Le Congo mboka ya ambiance. Il fallait à fingisi ba Congolais. Il fallait à fingisi ba Congolais. Pour fali. Akogai comme Macron na kuna na route matadi bisike katani. Akogai comme Macron na mateteo ki senso. Donc tu l'as finga mina mikila ba pa yesu ko finga ma ala mboka la. Parce que Macron le bile non. Acheka boye. Est-ce qu'il fallait les pouvoirs au côté de Macron, la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il fallait les pouvoirs au côté de Macron, la République démocratique du Congo? Ezui la monte religieuse, ezui makambo ebandi. Sikoyo makambo ebandi. Sikoyo makambo ebandi toluka bango. Sikoyo makambo ebandi toluka bango. Oh Congo mon beau pays, Félix Tshilombo na lobaka la bilo makambo yo. Félix na lobaka la bilo makambo yo. Naïbisaka bino et Congolais à mon arrêt en retard. Naïbisaka bino ah Kabuya. Tiens moi vidéo. Stylé, mon présidentiel. Kako ena muntu to, tulo mutu tiene ndani mu royaume. Ah, to ni mu royaume. Masi, ni mu royaume. Ewen, kayanda ke pa. Yo. Tuta kayanda. Kayanda ni mu royaume. Masi bakaje batutu kayanda ba chilom. Ni mu royaume, tuta kabiri. Yesu Kristo. Tika Amerika kwa ina mukalenga mukwabuto. Anu chilombo. Eyo. Kakwara mukalenga mukwabuto. Kayanda. Anu chilombo. Merci la belle batimaso li bakuya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to tel océan du Congo na chaîne Libération epai oto akaba kongomani esika oto panzaka to sasaka esika oyo to belaka moto ya papa le moloto etumba ezikisa misala nyoso ya satana epai oyo to analysaka to sensibilisaka to conscientisaka esika oto libongo kolongola peuple Congolais la bolema epai oto chaka litono na nzete po ete bobenga yango malamu epai oto kosala bongo mosala ya Jean Baptiste epai wapi to akabongo basinzi lipola kobetaka mbela koloba ete tango ya limabe peuple Congolais longwala bolema telema okata tina ya likambola yo esika oto telema ferme fidèle okola bakuki apola kozala liseko ya République démocratique du Congo epai oto mokundola kamalo banko kola biso les laboraires o aloba biso béché fouillé laisser ni place que la mer repasse. Et allez bon comme ndongo kolobama fali poupa. Tous on a nous fali poupa na Macron na banda. Voilà tout lundi fali poupa na banda le lolenge kani bazakoya ah bato bakoloba bakinois bakoloba misusu bakolela ah fali poupa akoti Macron fali poupa akoti Macron yango ba congolais pasipe ma parce que bisomoko makambo oto lo barato yebaraté est-ce qu'il fallait les pouvoirs akoti Macron la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il fallait un pouvoir akoti Macron la République démocratique du Congo? Qui est fallu? Qui est fallu pour pas? Azana niveau ni na azana standing ni. Kana ngito loba lokwa nikolo. Po biso to loba ka bosolo. Vous informer c'est notre devoir et na temps réel.
Tout le baka vérité, na sali bekate. Je me forme, je me cultive, rien que pour vous informer. Moi, je dénonce les insanités. Je dis tout ce que les gens disent tout bas. Tout me kado ko solo. Ma fato solo to channel vidéo ya sitting abandiko la biso. Nini bakitaki pour ko lakisa ki to lingi na biso Macron tina soka. Kabo ya l'homme puissant. Le président français n'est pas le bienvenu en RDC, avertissait des mouvements citoyens à la veille de sa visite à Kinshasa. Plusieurs dizaines de jeunes qui brandissaient des drapeaux russes se sont de nouveau regroupés samedi avec l'intention de marcher vers un des sites de sa visite avant d'être rapidement dispersés par les forces de l'ordre. Nous avons manifesté contre le président français à cause de son soutien à l'armée rwandaise. Nous ne voulons pas de lui dans notre pays. Et malheureusement, nous avons été poursuivis par la police. Moi, j'ai pu m'enfuir, mais d'autres manifestants ont été arrêtés. Paris a dénoncé en décembre le soutien du Rwanda à la rébellion du M23 actif à l'est de la RDC. Mais à Kinshasa, le doute persiste sur la position de la France. Bilomoko bomoni ana sitting abandeko la biso o lelo batu bako bafuende ba obeta bango wana nga usiana nazalaki te parce que nazalaki na matanga ya Gelor Lutumba bokozwa yango pe awa esika wa pepela keleki kabuya mwa moke na 50 ans et pa yo wa peto aki pe na matanga ya Gelor Lutumba. Merci na banzi la bomoni yango esalaki ngana za l'empêcher bandeko bakangaki bango pe na banzi ba bimisi bango kasi tokoye ba pe ko swana bandeko lolenge nini population congolaise eko kokate ko telema ba misusu bazali komona loko etumbo bandeko ba osala za mokete kaka etumbo ba lumumba basala kaka boy type ko zo ampleur nango na banzi tokendaki liboso la bango elongo lobi bango pe bakitaki lisupo ete bazwaki mais kasi toko lo balikama boye ya Macron bomoni bonge Macron aina na bandal mais tous on a arrivé na ekabu ya l'emprise. L'arrivée d'Emmanuel Macron, l'arrivée triomphante d'Emmanuel Macron, Fachi Beto, diplomatie agissante, Fachi Azali conseille la propagande Yakoloba, na mokili entier, na monde entier, que Rwanda Azali Koboma, na RDC, Yango vision Fachi Azali mobilisé, na Buto Lelo. Pour Emmanuel Macron na kati ya Kinshasa na mabele wa Koko Fachi Beto Chekobeya a mobilisé des milliers de gens pour accueillir Emmanuel Macron. Ouais Mobono Chekobeya chef de file Chekobeya yo plus de 10 000 personnes Nabutu et ça va ouais personne va mort les vieux Bouddha, la diplomatie, Diego charge, il est baisse, je reviens, c'est le jaloux, plus de 20 000 personnes, 23 heures, et c'est le matin, Yowana, à comme un animateur, à comme un chanteur, à comme un communicateur, bon peuple, bon organisation, Fachi Beto, Jango, Ezakoina, Eindi.
Macron à Kinshasa. Eini. Macron à Kinshasa. Eini. Maman la Kaka. Président Babampe. Président Babampe. Président Basidane. Président Ba. Bimba Tonton comme on va sur le terrain. Tonton comme on va sur le terrain. Quand on va sur le terrain. Et là, plus de 10 000 personnes. On est arrivé à Macron. Merci encore une fois, Naba résistant. Merci encore une fois, Nabato Baobundi la Congo ya solo. Parce que to côté Macron la boutou. Na histoire ya monde, Macron à côté la Congo la boutou. A bangi population congolaise. A bangi ba congolais. Mais dommage, ne loko lelo la zone na to solo là. Tout ça contre falité. Tout ça pour falité, mais nous sommes des Congolais. Fali, bazwa qui attaque monsieur congolais. Oyo, ba mon nenga obeta stade na nenga za ko évoluer. Aza quand même na longueur d'avance. On a vraiment to boye yangote. Yango bazwa qui batali games. Ana longueur d'avance bazwa qui. Mais est-ce que ba yebisa bilo ke bazwa qui pe Jupiter Bokonzi? Et belé bois surpris. Bazwa qui pe Jupiter Bokonzi. Pour Jupiter Bokonzi, aza l'homme de blabeta là-bas. Au Kaboya l'homme peut ça vidéo ya Jupiter. Un sérieux problème, c'est que les jeunes ils habitent la périphérie et pour venir ici, les transports coûtent cher. Donc c'est un problème de mobilité. Alors nous, on crée un peu des centres dans des quartiers et tous ces jeunes, ils arrivent, ils viennent, donc c'est là qu'ils s'entraînent. Notre mission, c'est la professionnalisation et l'internationalisation des jeunes artistes. Parce que Jupiter Bokonzi, moi tout là que ça fait ba musique na yezali te pas bateye ba musique na ye ndeka boyebi ba monsieur basala. Mais Jupiter Bokonzi belé ba yebi te mais belé pe ba yebi. Abeta kala basali au fali abeta te kim sa beta te. Abeta kala ba festival au fali na la komate. Asala tour du monde comme monsieur Ozomo. Mais il y a ça qui polémique te. Abeta ki la al de la go. Abeta ka pour les anda kunaye. Atambusa ka ba ministre. Atambwisaka ba ambassadeur et bamboka la makolo bana lemba ba yebi makambola oloba ya Jupiter wala bomoni wala nzoto mike wala et puis bomoni na Macron ba vidéo eze belé ba continuer na Macron ko lia yena fali ba suka ika wala mais ye ba koti ba lei biloko titi parce que ba on ba Macron ba monanaka au bête ba concert bisika congolais mo ka kota te mais ye aza la musique ya ba falite ya ba wera te soka zaki na ngaba ba fali na ba wera maza premier abango to wana po mutu atamboli lokwa ye azati na orchestre na ye okwes mais problème la biso sko ezani toute la nation Congo toute la occupation ya République démocratique du Congo na 21e siècle Congo est occupé jusqu'au preuve du contraire na lingi to simba wana par rapport à ma vidéo la tchelibilo nalingi tozala ba patriote eno ba fana kwiti eno ba sentimentaliste totala etumba oyo lolenge kanye keipe lolenge nini kokoba este l'époque Mobutu sesese kokoko ngwendo wa sabanga na banzi boyebi ete Mobutu asalaki makasi abundaki letumba la ye po ete kimia et côté la Est la République démocratique du Congo. Mobutu bandai ko lata teni na ya kei. Pe boyebi histoire. Ya Biarimana. Ndenge nini Paul Kagame aye ko coloniser bato la mboka la bango ezaki ayete. Abengani ba kolomboka mais la base bomoni nini Mobutu asalaki pour que lozo ebimba Biarimana. Cela veut dire Paul Kagame akoka Mobutu te. Cela veut dire l'armée à Mobutu ou ebunda etumba pe eda bato ebele Mobutu akenda plus le kokuta na Mao Tse-tung de Mobutu babandai ko banga ye este zoki mwa kimia Mobutu apesaka ba Rwandais nationalité congolaise pas botola ki bango tanga mona ke balimba saka na Est la République démocratique du Congo Mobutu atika kimia Mose Laurent Désiré Kabila est venu nan ngato solo là Bon s'abonner massivement. Merci encore une fois. Vous s'abonner à l'Océan du Congo.
nalingi vraiment to lobama pe bo tala bo consommer parce que eza chaîne à libération makambo na yebisaka bino ya Félix bozonga na élection tant ba nommer Félix bo comprendre que chaîne eza chaîne na bino eza chaîne ya bosolo mana nanga na konya de la États-Unis d'Amérique équipe pour la télé États-Unis d'Amérique nga mo konsa Angleterre ba ma missionnaire bo comprendre que a vision de Dieu toujours ba bilo bosolo to simba to ken Muzaye asengi aide na bateau so na tolongo la musée banyungu ezalaki espérons que Kabou ya l'homme puissant tia vidéo ya papa o yepa ko aider biso malamu na analyse lelo civil, du progrès, donc ça m'a dit que sur le plateau. Normal, normal. La commune a bande pour la mata sur des moutons il y a ceci match pour la côte à maqueter là. Parce que tant que commune a nino il y a Monisco en ambassade à la France. Na mon ara jeep mo côté à la bambina. Ba côté, il y a mi balé, il y a mi satou. Pourquoi il y a ralentir? Ba côté, on a continué nzela. Tant que Matisse ko sur des moutons, na mon ara mo ra pour ni alors ça la geste mo boya le coup. Maintenant on comprend les deux. Non, ça ce qu'on peut prendre tout na hein? On comprend les deux. Tant qu'on quitte to kitara sur des moutons, na ra boum! Les balles. Maîtriser. Vous le temps d'amener à sous. Boum! Deuxième fois. Boum! Et balou qui boum! Contrôler car net ça vous garez dans bandit. Contrôler car et balou qui était là. Tombola. On comprend la date pour pas que tu as président donc bato ayi dépêche vraiment tala mambo basali président magique vraiment tala makambo basali président magique il faut akende hôpital tala bato makambo ya IDPS basali président magique tala makambo penza pena atuka démocratie eza su na mboko te biso toza na siège awa tala événement oyo uti koleka makila ezobima na zolo vraiment tozo comprendre du te est-ce que vraiment démocratie yango kaka boy makila ezobima na zolo tozo comprendre du te makila ezobima na zolo il faut qu'on mema na hôpital IDP si tozo comprendre du te makambo makota wana bokene hôpital mba bomema na hôpital na banzi bolandi mala mpe boyoki Muza salila ba Rwandais akoti bango babizi makaraka babizi mungu banani ba Rwandais bakoti na l'armée Muze a déshabillé ba soda la biso a désarmé bango alongoli bango bilamba la bango nkembo aboma ebele na kitona wana ola osesa ba recyclage na banzi général et laissé Muza bengaka ya sana ya boya tielo ba sollicitaka ya boya parce que bazaki parmi bato babimisa mobutu akende bayoka passe ya traîtrise mais oyo salama na mboka oyo général et laissé je vous salue a boya na yeko sala pour mon maltraitance ndengeni ba osala bandeko la aujourd'hui Muza yeko comprendre alobité faisait ba Rwandais balongo Muza ayeko comme victime ya liwa Afdel Yawa Masudi
o bakufa bitumba et uti la complicité ya kuna parce que afdel ezalaki ya musete ezalaki na mukolo nango kobomana guerre et bandi wana ti musée bakoti kaka na libuma ba congolais po baboma musée toko sola yango bato bayebi liwa ya musée la kotanga bakola ba kombo liste to zalango toko mokundo la Congo kaka na ezwezwe baza envie ba politicien wala bazali Moussa Kei Kabila fils Akitani. Kabila fils travaillait aussi avec des Rwandais mais na Kuku. Na évité l'époque ya Kabila fils boye bisangai Kagame. Tout la temps Moussa Laurent Désiré Kabila Kagame tambola la tapis à République démocratique du Congo combien de fois. Ngana olinga to solo la. Ezu mukona maleve nazala tamu kela kende. Tombe kanal ko solo. Bande ko nyoso bobenga nga Bruno Mimbenga obozola ndabozo koma bande ko ba libérer bango la auto sola Bruno ka sikoyo ba libérer bango ngala kenda kite parce que la sakile bembe ya Gelor Lutumba yango sala kila kendete e bolandi vidéo bravo la bango bravo po basali musala bravo boende tolingi to bundele kolo kasi to zala pela mayela ko bundele kolo po lobi lipanda yango to mona yango Lelo Oyo. Là où les bas blessent, les côté français, JKM, le numéro 1 océan de la presse congolaise. Papa Michael, la maman Célestine. Maman missionnaire, n'a plus rondé. Koko Lumumba, il faut que yo Moi, la mère de Bruno. En Autriche, maman la jolie en Suisse. Problème, la bise comme il est là, il ma casse, il a fallu poupa. Tout solo lango sko kimia. Gims Aboy. Ayebi pourquoi boy Fali Poupa aye Atali Mbongo onga la oki batu balobi 34 millions oh Macron appelle la Congo Fali mutakoti siam to lobela likamba détournement ba mbongo à Congo et l'équipe 34 millions tchelanga vidéo ya Blaise Lumbu. Bonjour peuple congolais, Blaise Lumbu, sentinelle de la République démocratique du Congo, gardien du temple IDPS. Naël Mango, qu'on félicite Moukwa Tombolo Fati Béton, Nanya Sotazo Salapona Bitumbe Kota, Essi la na Est. Je m'excuse. Qui n'est Kota na Est? Félicitations, courage notre président. Poyo Zaline Nzambe à Congo. Nzambe Zali Kolo, Nzambe à Congo. Pozo Luka Kimia, Banagoma, Bafanda Kimia. Mais, Bana Luala Babazole la Kakamuku Tombolo, Longole la Bango, Mama Fifi Masuka, Oazali gouverneur ya Lualaba, Oya Kotisi qui tribalisme na Lualaba, Oya Kabiba carré minier, na be individu, Mbongo Moko Tezokota na trésor public, mais peuple a souffrir. Oya Fifi Masuka ba action politique nyonso, Oyo ya yé, Oya zo salama be veneme zo sama na Lualaba, sans kotanga. Komba Moukwa Tombolo Fati Béton. Oezani. Oezani ni géopolitique ni Fifi Masuka Olingo Sali Sabiso. Olokoti ba communicateur ozoko bibenga ba communicateur chef de l'état nzoko ba communicateur Mukuna. O ba zoko bibenga ba communicateur chef de l'état batala Fifi Masuka azo sala géopolitique na Lualaba. Tondi mangote. Attaque nga sentinelle de la République. Nazo soutenir moi na Kiba Samaliba les 13 parlementaires. Yende mutakokota kinya na Lualaba. Fifi Masuka ozana mbongo. Ozana nyonso. Me yeba yango. Nzambe ya walesa ako komplike yo vidi. Pozo komplike peuple ya Nzambe. O bazo benga bana ya Lualaba. Yo komi Fararan. Onyoko la bana ya Lualaba. M'attaque sentinelle de la République démocratique du Congo. Nabunde la pouvoir. Nabunde la pouvoir. Yango moni na lobaka. Nabunde la pouvoir. Yama sekite. Fifi Masuka. Nazo tike le président moi ya ba mama ou ba benga Max. Na take yo na pêche yo ba conseil de missionno boyi. Mais na tike li au moins de Max o nyos. O réfléchir.
boti na lettre no ya démission ndenge buyege. Boyoki garçon a eu 2 pièces ndenge zoloba. Carrière mignon Fifi Massoudi azo détourné donc plus de 34 millions. Bah détournement ouais ça la Mara Congo 34 millions ne vaut rien à la République démocratique du Congo. Vaut 34 millions. Faux débat. Et chaque mois était obligé de m'obolo bara. Lelo na olinga to sola bande kolanga pour la Congo. Fali pour payer na Macron. Azo teka image na ye. Oui. Mais na ina ibisabilo c'est non fali pour pas teka image na ye en tant que musicien. A teka ce ko image à Congo. Fali pour pas teki Congo. Pourquoi la solo bela yango? Kabuya l'on pour sa vidéo ya moi la monsieur. Alors, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai des propositions à vous faire en tant que femme autochtone devant vous. La première, les chefs d'État, de gouvernement, les dirigeants africains. C'est à vous et c'est à nous de protéger notre forêt. On ne va pas attendre les autres de venir nous protéger. Je vais vous dire comment vous allez le faire. Ah oui. Tout d'abord, en respectant les premiers piliers principaux, les droits fonciers aux communautés autochtones. Sans ces droits fonciers, nous ne pourrons pas conserver nos savoirs traditionnels et les transmettre de génération en génération. Nous puissons nos savoirs parce que nous avons les droits à nos terres et nous connaissons comment l'exploiter. Et vous avez tous lu, les scientifiques l'ont dit, les endroits les mieux protégés sont les endroits où les peuples autochtones sont là et dirigent ces endroits. Alors nous voulons ces droits à la terre pour mieux faire notre boulot. Vous avez signé à la COP 15 la protection de 30% de la biodiversité. Alors je vous invite tous de rentrer chez vous, de prendre les peuples autochtones comme des acteurs, de construire avec eux, pas pour eux, des cadres de mise en œuvre clairs. Parce que c'est nous les experts. On ne reste pas dans les bureaux, on est sur le terrain pour planter les arbres et pour les protéger. Mon deuxième est bien sûr au pays du Nord. Vous avez pris des engagements que je ne peux même pas citer combien. Mais entre autres, l'accord de Copenhague sur le financement, les RED+ sur le financement, les derniers à Glasgow, 15 milliards de dollars pour les forêts, y compris 1,7 pour les peuples autochtones, pour les forêts. Il est où l'argent? Nous ne pouvons pas continuer à vivre sur les engagements que nous allons vous donner et nous allons vous donner. Nous voulons les cacher sur la table pour que ma grand-mère, ma cousine, mon oncle puissent avoir l'accès direct à ces financements et mettre de vrais projets qui vont vous protéger. Ne venez pas me dire que vous voulez mettre des mécanismes qui permettent de gérer la transparence, ainsi de suite. Si les autochtones dans le monde protègent 80% de la biodiversité mondiale, qu'est-ce qui nous empêche de gérer votre petit financement? Peut-être que les méthodes que nous allons utiliser ne sont pas dans les mêmes écoles que vous êtes allés. On ne peut pas gérer les Excel comme ma grand-mère qui n'est pas allée à l'école, mais on peut protéger la forêt mieux que vous. On vous a fait confiance pour détruire notre environnement. Maintenant, c'est à vous de nous faire confiance pour la reconstruire. Je voudrais finir par ça.
Je salue les nouvelles initiatives, des partenariats positifs pour la nature. Ces partenariats positifs pour la nature doivent être pour les communautés et par les communautés pour un accès direct au financement. Parce que nous, les autochtones, nous sommes les CEO, les Chief Ecological Officers. Alors, nous sommes les meilleurs pour mettre en œuvre tout ce qui concerne notre environnement. Vous êtes prêts pour ces pactes? Je l'espère, parce que je veux que vous vous engagez sur ce bateau avec nous. Je vous remercie. Merci. Hindou. Bomoni image moi na moso ateki ya mboka la bango. West African no. Bomoni image ateki ya mboka la bango. Falipe ateki image na yete s'il vous plaît. Tant bolo ba ke fali ateki artiste ateki image na ye nada. Ateka ka image na yeta ka beta la Angola. Ateka ka image na yeta ka beta la Cameroun. Ateka au place ko beta le soutien ba pays ngo o bata ko ba tombokele. Ateka ka image na yeta ko fali ke la ko beta la stade. Ateka ka image na yeta ko fali azo ke le ko beta la Niamey. Mais awa fali ateki image ya Congo parce que Macron attend na 3 pays d'Afrique o eboyaye. O ezo boyaye. Malgré ba Brazzaville ba colonisé par Bango, ce n'est pas un problème. Mais les Ivoiriens, les Gabonais, les Maliens, les Ouest-Africains, les Lingité, les impérialistes, les Boyi et Prévané, les Maliens, les Soubelaye, les Mindele. Vous les avez révoltés, bisoté. Bino, les Ivoiriens, les Maliens, les Fali à Moutoula Binote. Bofinga Biso, vous êtes des aînés. Fali, c'est un Congolais. Mais aujourd'hui, votre frère vous a trahi. Parce que vous avez Soubela Bino. Bino bazo boma bino. Bino est belé. Bon boy ba français mais aujourd'hui votre fan, votre musicien, votre artiste, votre frère vous a trahi. Et là bilo bobo yandimi yango. Et tumbala bino bafoué yango foulé yango au pied. Bolandi mo la moso ndenga teki valeur ya mboka la bango. Parce qu'à lobby mboka la biso to lingi la biso le sous diplomatie la biloté a telemi devant Macron za ko yebisa ye. Mais voilà la République démocratique du Congo. Kabouya image au fallait attaquer à Congo. Il est très attendu et aussi par François Hollande qui disait dans l'émission C'est politique dimanche, il disait attendre un discours important lorsqu'il sera en République démocratique du Congo. Qu'il va en RDC, il va aller en RDC. Alors là, il y a un grand discours à faire en RDC. Parce que la RDC, l'Est de la RDC, est ravagé par une guerre atroce, une guerre qui touche les femmes, les enfants, et donc où le Rwanda est quand même directement impliqué. Est-ce qu'il va parler de l'ingérence du Rwanda en RDC? Est-ce qu'il va demander que, si on s'interroge bien sûr sur ce qu'il faut faire en Ukraine, les Africains, eux, ils s'interrogent sur ce qui se passe en RDC? Alors il y a le risque de s'afficher avec les dirigeants qui n'ont rien de démocratique, mais il y a aussi cette ligne de crête où il est en RDC et s'il prend parti, s'il défend le Rwanda, là il se met à dos la République démocratique du Congo, et vice-versa, c'est une situation impossible, il peut pas rentrer là-dedans. C'est-à-dire c'est un dilemme au sens de la tragédie classique, c'est-à-dire qu'il a consenti des efforts qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait affichés pour normaliser les relations avec Kigali, avec le Rwanda, et reconnaître, via notamment le travail remarquable de la commission d'historiens Duclerc, la responsabilité de la France avant, pendant et après le génocide. Bon. Et donc, lorsqu'il est interrogé hier, relancé par une de nos consoeurs au terme de son discours de l'Élysée sur ce thème-là, il explique que la RDC vit, je cite, une régression inacceptable, mais il omet bien entendu de pointer le doigt sur Kigali, alors que tous les rapports indépendants, onusiens, ONG, l'attestent. Eh bien, effectivement, ce fameux M23, cette milice atroce qui endeuille l'extrême est de ce géant qu'est l'ancien Zaïre, est instrumentalisé, orchestré, dirigé par Kigali et par Kagame, qui a fait écoutez, Kagame, je le connais un peu, j'étais dans la voiture qui suivait la sienne quand il est entré dans Kigali en 1994, et c'est quand même à lui qu'on doit d'avoir mis fin
à cet atroce génocide. Bon, mais depuis, il a fait de ce statut une rente de situation. Quiconque maintenant ose critiquer sa dérive despotique, qui est absolument incontestable, bon, est aussitôt accusé, qu'il soit français, belge ou africain, d'être un révisionniste, un négationniste, etc., etc. Donc on est un peu, en quelque sorte, paralysé, tétanisé par cette contradiction que vous venez de souligner. Et puis, il va falloir... le sopobotal. Qui signifie que les Congolais vont gagner qu'à combattre. Les Congolais vont être indépendants parce que tu as déjà à Congo. Leur artiste préféré, Fally Ipupa, l'aigle de la musique congolaise, Azanaye ambianceur. Le Congo mboka ya ambianceur, Fally a fini si ba Congolais. A la qui c'est image ya ma belle face à monde. Pour Fally, akokai comme Macron na kuna na route matadi bisike katani. Akokai comme Macron na mateteo ki senso. Akokai comme Macron na matonge batala ba shege. Akokai comme Macron na mama yemo, ake lotala ndeni na ba pavillon comme ba poubelle. Akokai comme Macron na kapela mona ndeba buki ndenge nini commune eza salitaire akokai kotambusa yeba bisiko souffrance ezali pe na suka la yango akokai komema Macron na fondation na ye parce que ya sungaka Fally aza la fondation soka azo sunga cela veut dire bato asunga la fondation na ye ce sont des babola Fally akokai komema la fondation na ye ça prouve que ta fondation eza les cicataires ya kelaka kotika biloko parce que ceux qui ont fait l'ina ezalaki ba orphelin on il fallait que même Macron kuna ba que le lien là ba orphelin wana pour ayebisa Macron regarde comment bana o bazo souffrir ba orphelin o ba tanga kate ba orphelin o bazo nyo commencer nga Fally mutu la ozo charge la bango alors Macron na mboka na yo bo sala kandenge ni pour la sociale bana ya boye est-ce que un individu ko boko la bango ou bien nini Macron ndenge yo ye na mboka la biso tala biloko o biso osala ngo pasi yango mais Macron aye pour Fally azoluka lolenge nini na ebité parce que Fally ato asala plein la stade Fally a contourné stade azalaka émotionné na comment la popularité à lolenge wana de ponanga populisme Fally a ko luka ngote parce qu'il est populaire na ebité. Moi, je croyais qu'il fallait à qui aigle que les gens comprennent qu'il est hibou. Nyama ya mabe elia kabato. Parce que Fally a kokai comme Macron na ambiance pour la collecte que moi je suis ambianceur na yebaka que Fally a ambianceur. Moi je crois que na niveau ba Fally ba komi nango lelo, il faut pas ça ba conseiller makasi pour la koyebisaka bango ba o ba Fally ba yoka te. O ba conseiller pe babanga bango ndenge ba o détruire Chilombo lelo. Ayoka kate ba conseiller pe ba komi ko profiter la ba ba yibaka mbongo batu bazole la tongo me dit pourquoi pour ça le biso fiasco. Macron a répondu que ce n'est pas la France qui m'appelle à Est. Alors qu'est-ce que Macron est venu faire ici dans la République démocratique du Congo? On croyait peut-être ndenga kotiata pendant la nuit pendenga bimaki na 1h du matin à kotika ta solution boko ya bien mais Macron est venu le quoi Moyibi pour assassiner encore la République démocratique du Congo. Macron a continué pour déstabiliser encore Chilombo que Chilombo ne sait rien. Donc Chilombo finga mina mikila ba paye soko finga ma ala mboka la. Parce que Macron lobile non, a tcheka aboye à cette terre. Kaboya vidéo. Alors je dois développer ça moi-même. Oh Congo, qu'est-ce qui ne va pas? Ndekola ngai le 11 biso tout libanda. To bunda cette fois-ci pour Chilombo longo la République démocratique du Congo. To longo la ye nanu bongo to bunda la Est. Il est un danger on a cela ko yebisa bilo ke nzamba lo baki c'est un démon. Nzamba la kisaki ngai na yebisa bilo lo le répéter raté. Mais ce que bobo ko yoka que le 11 to bima massivement, to bima ebele,
Pona kolongola chilombo la République démocratique du Congo, c'est encore plus plus pire. Notre frère Fally Ipupa a mis Macron. Peut-être la ligne qui sont na sepela. Ndenge batu ba oselongo polémique, soki apesa ki Macron. Bière na wana o soutela kai. Mais Macron ameli Castel les ba français, Castel les arabes sauté. Ameli bière na bango. Donc Macron a utilisé notre frère. Loko la marionnette. Batu ba omona net que Macron non, Macron a yebi loko osala. Macron a yebi eloko ni ya osala. Souci à Macron ezalaki pendant la nuit. On a moyi mais y atteindre objectif là yé. Oh biso ba congolais to atteindre ka tete suka la nzela. To ba magorodo kankan mais to pesa ba kombo. Oh aigle te corbeau. Et sulungutu bolai misunya batu. Yango nyama ya corbeau ba boya ye ka nzambe moko utilisa ka. Aigle te corbeau. Parce que ce que aigle, il fallait comprendre que ngala sala ONG, ngai nana orphelinat, ngala nana nyale Macron a profité occasion. Et ça là qui occasion tombe bien la bandale mais de dire mon la moi soit télémi à lobby. Oh nzambalo là. Ba Bruno na balumumba la bossea ba aux espace te. Bon souki le na bar. Bon Melina ye. Et après Balobi Bandal c'est Paris. Si Bandal c'est Paris, cela veut dire Lemba c'est Paris. Parce que Jupiter Bokonza mon Lemba. Parce que Bomoni yé pas Lena Macron. Cela veut dire Lemba c'est Paris. Mais moi je sanga Paris et comme Lemba moukolonine. Paris et Kolonga Paris peut comme Bandal moukolonine. Complexe. Complexe. Congolais longola bolema. Fallait attaquer image à Malamouté en Mboka. Alors qui c'est la face à monde que ngai on a un leader, ngai on a un leader d'opinion. Na la qui c'est bilo que nous les Congolais nous sommes des lâches. T'as la vie na biso ya ngoy. To mela kakaka, to langwaka. Boya bo sakala kala biso atamu kolomoko te to ko libérer mboka na biso parce que vie la biso ya ngoy ya babwa de nuit. Soki to zala ki bato ya mayele fallait ba wario ba démissionner. Soki to zala ki Congo ya mayele à dater d'aujourd'hui faut to boycotter Fally la ba vie la biso. Il faut ta musique il a été au Kakaté parce qu'il ne vaut rien à la République démocratique du Congo. Parce que tes qui image la mission il est insensé. Fallait pour nous a trahi. À la qui c'est la face à monde que Congolais qu'on de l'autre côté parce que via Congolais ali masanga. Ndenge bobenga kabiso BMV to za batu ya basi mbongo milamba. Donc le bandit banda sont chapeauté. Président de la République Bemema Azomela Azo l'acception la griffe. Donc il y a un Congolais conscient. Ce qui te a maillé le sanctionner Fally Ipupa parce que t'as qui image à Malamouté. Ce qui est là qui image à Fally. Tolinga tout le bravo c'est notre artiste. N'est-ce pas comme ça qui est la stade pour amener la qui biso disque d'or. To bête la qui est maboko parce que le papa pas emballé là. Mais les loyo Fally attaque qui image à musique il a été F victime. Il y a équipe d'accompagnement là non. Fally attaquer l'image de Mboka Congo parce que c'est un président français qui nous trahit, qui nous tue. Un assassin Macron qui est venu. C'était le bien moment où il fallait attaquer frère congolais. Alinga qui a tellement la Macron pour la colobalaye. Mais c'est Macron, tu acceptes yo. Mais ce qui se passe face à monde, nous regrettons. Pourquoi il a besoin de côté la Russie, la Ukraine. Tant qu'on va au Bitumba, bah Ukrainien il a besoin de côté la Bango. Mais quant à la République démocratique du Congo, assassiné à Congo, bino bozo koka kolobaka yango te parce que on suppose que ozalaki molobele ba congolais nyoso pose un leader. Mais aujourd'hui naye ko comprendre que il y a rien à mitou ya artiste la biso. Bon excusez nga bilo ba misuso ba poni bilote. Mais il y a rien à mitou ya artiste la biso. Ba artiste la biso tellement polémique et côté libino yango bo sale le côté. Aujourd'hui nazomona batu ba osala ba débat namoni mutuboko ya wera comme on a ezo kimanga alobi faire héritier bon les lapins bo senga Fally pardon ça c'est quoi ça c'est quoi ça bon ça la ba humour ouais ça la sens tchelanga petit langa oya fufu biso vraiment ba Congo to milingite ya vale bazote ke biso fufu mo pe pas 200 fufu ya 300 et ça li 500 biso ba
batie biso mwa likuta mwa courage oke ekole eza nango te yango ya toboyaka bekole tala fufu pema fati etala biso moko oyo moto oza mokonzi yo tala abena shu yo tala mama lagani yo tala sule ebengo yo tala yo mutu nde fati atikela yo charge bana beya te yo tala biso manjaka artiste monene yo tala vema mo pepe ya 200 fufu ya 300 ekoki 500 tokolia ndenge nini tomilingi te biso bakongole ifo tomilingana po tozala bomoko mboka ekende liboso tala balelo oteke ya baninga soki balie baza ta sana ndako boliani mpe boyokani omwa biso bana tokomi na biso bailetre tokomi osi marché. Il est un comédien, un humoriste, c'est malobi vrai. Et sa souffrance est mboka. Fallait pour pas bravo en tant que mécène. Mais pour la République démocratique du Congo, tu es la honte. Parce qu'on s'est mis sur Sony. Nous, on croyait peut-être. Ndengozouena Macron, tu vas parler. Est-ce que Mounoko Zara Kilo, Mabara Kinchuka? Langue, ça semble difficile. Vous n'avez pas de mots. Et comment des conseillers, c'est que l'opportunité. Moi si Oyo. Tango alobi liboso à Macron, vous ne voyez pas que sa tête, alors c'est l'occasion. Oyo biso tozui, ba assassin oyo, ba impérialiste oyo, ba zoya vers biso pour ba exploiter biso. Alors c'est ya o koma wana mukonini. Tenza ba comme ça, opose le besoin yo kamazo bani sabato. C'est la honte de la République démocratique du Congo. Alors boy to sala ngo débat. Boy batu ba beta ba boko. Boye batuba koloba fali non fali a humilié la République démocratique du Congo a talissé la face à monde makambo biloba congolais boza. Alors et bandi nango la fali pété fali a conclu kaka na bitumba auto ça nango pola koloba kebiso to abalage. Alors si vraiment makambo o ezo choqué bino botinda mbongo pour les 11 to bima ebele botinda mbongo to sauver personnalité la biso Toko Bunda. Alors makambo on a rejeté ma faute oyo bandi la Félix soit président de la République. Na kiti lango la mboso la kiti lango la bahati la kiti lango la bino tout ba député. Vina bino yango ya masanga bar, milangwa, ba réjouisseur. Vina bino yango ba oksa soni ba misela biso pe balandika bino le même langage. De muto ko changer Congo ça ka biso ba océan ba Lumumba na ba Brino. Biso otozo ka souci na balé bolonjoa bino tout ba juisseur na ba bois de nuit comme la masanga yango pe fali mwana bino ala kisibino yango tala image ce qu'on boye sanga la page ba français boye ça ba français ni parce que ba français ba critiquer boye ya Macron pour biso to boye Macron aza bienvenue la face à monde biso sali par na biso mais na bino ba artiste tala Sony et puis bo sala ngo débat Sony po toyebi ke bino bosa ba leader d'opinion toyebi ke bino bosa la misala malam tala côté la bino ne bo fing sa biso ka basi polémique yango bana bino pe bo étaler ba finga bino na ba télévision yango boni ke bo ke kala côté ya bien té parce que si vraiment bosa ki ba responsable mboka na ngande bazo nyokola non nazui Macron na otika été et aujourd'hui image à Congo yango na face à monde bozo baby sabitumba la biso tozo bunda bazo finga biso bazo boma biso bazo chola biso mais pe bino bandeko la biso ba congolais bo trahir combat yango ndengo yo o lelo biso toza lango ba victime ba Bruno ba beta mineke bomoni wana na bilili mais lelo bilo bandeko la biso to lingaka tala musala bo sela biso tala image au fallu au teki la monde. Fallait attaquer artiste et monsieur toi le problème là côté. Mais wana au présentant qui Congo, il faut voir la différence des choses. Tant bon ça la débat. Fallait attaquer image à Congo là, la tibilo 2 personnes. Moi si on en a fallu. Tala bango ndeni bimi kitoko la monde entier mais tala biso. Macron est-ce qu'a reposté en bar wana? A ko tia ngo na page na yeke la tambola ki la kutia ba congolais. Tala microbe ba congolais, tala essentiel ba congolais et bongo bato aboye. To financer la biso Kagame té, o Kagame za conseil ko zola biso biloko. On pensait quand même que ce to yepemela ba ministère la bango to okuta ta mitu ezo sala. Mais fallait amemenga la barre. Ngala utiliser fali. Macron abimi na ye. Et aujourd'hui fali sort na yo na ba pays wala misusu o pezo linga France té o yo kendara mingi.
Nandimite ke batala ba obetelo maboko. L'un d'eux a trahir bango. Yango la ça va peuple congolais. Bomoni pourquoi tout ça ko avancer té? Parce que tout ça la combat ya leadership. Parce que tout ça la combat ya ngainde. To lingi to solo la té. Tout ça la combat yenda yebani. Yenda za la batu. Toko yoko océan té. Océan za nani. Alongba na bilobela kende kolala zoba ya mwasi kende boye. Mais aujourd'hui notre Congo est zongi lisusu na senango mais néanmoins biso toza likolo parce que biso to bundi etumba o bomoni to continuer le suna ko bunda ko sala musala biso mais bino ba mécène ya mboka Congo talande bo boma Congo la biso passe la motema ya komona ke bitumba o tozo bunda soki tozo longa te parce que tozo changai bokecho la ngambo la lingi balobela ye odombo na ngambo la CCD palingi batanga kaye bande ko la biso o kuna ya parti ya papa ngbanda association na ya balika bango baye bana do balingi na bango lisanga te balia ngando la ngambo la ye Freddy nani komone za nani wa changu tele changu ya linga ye bana ndenge na ye de will alinga za la côté la ye ba oyo pe lola ka soki ya nini bango balinga za la côté la bango tellement tozo linga batu la batu baza la ba côté la bango po boza la ka bino nde ba leader ba betela bilo maboko. C'est ça la division. Mutu oyo mo pepiniai yi aza utile molongolo matiti aza utile mo pepi bakisi ngongi aza utile domestique aza utile so biso soto sangani po mutu la ko na yazo sala musala mais aussi longtemps batu on atangi na bakombo na mikili ya bapaya pe biso la Kinshasa to kovanda te bolanda te exemple biso na to sangana ka Bruno Mimbenga les sangs de Lumumba nanga yo océan to bimaka la ba marche soki to yokani bongo te ndeko na ngai kozala division na bino na biso muta kolonga kozala te parce que mutu la mutalingi ba pesa ye mbongo na ye ba pesa ye mbongo na ye biso bato tozonyo kwa biso bato osenga bilo mbongo so bilo bosu la poto botinda la biso boko tinda te boko pesa bato bosola la bango ba oyo ba bundaka la bango te ba oyo ba kitaka la bango la terre te mais to yoka bo pesa bango ba 2000 bo pesa bango ba 3000 ba sali fantaisie ba bibi bake mais biso to ko bunda to ko midi poko to ko senga misolo to ko mona te na ande la société latina etumba ya Congo kozala ka bongo omoni fali pupa atengami lelo pola nini parce que alinga bima mère ya baninga talande asali fiasco ami bosali kazaka la fondation mais ce qui ezala ki atali intérêt à nation fallait alinga ke lo mema Macron la fondation na to orphelinat pas beaucoup na rabato kabaka biloko cela veut dire que to douter la makambo belé ya bino mais loko la soki si pour la koloba la bilo eti bo s'abonner massivement bo soutenir biso pour les 11 tokobima to benga la Phoenix. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant échange pour l'équipe qui gagne. Merci na gloire ngoma Misape électrique et Pape J prompt rétablissement directeur recherche stratégique et sango mokonzi para bemiso babiso vraiment na soki c'est pour l'Alexis Tango ingeta la balle en voleuse la patrouille la mort nous vaincrons la peur doit quitter nos esprits. Bravo, bravo encore une fois. Na Bruno Mimbenga, bravo. Na ba petit la biso Chango la Monibilo, bravo na Lumumba et bravo na bandeko nyonso o basaki samedi et puis bravo na ngamoko parce que musalo toko sala. So biso mo to mindi mamete qui la me plus 49 mo klano ko le fam pekato. Mutakote ba biso stratégique AM. Mais on a lobby. Ba o akofinga ba ko finga mais ba o ba ko linga ba zoma yele analyse. Toko bimapoto ke liboso. Bye.